Ingeta la famille, Ingeta, Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo la famille, kolala mukana ya pasipe mawa, kolala mukana ya mokili mawate, kolala mukabande konanga na ba dossier kande boyebi Congo na biso ezanga kanango dossier teo Congo na biso ezala kaka bolali bolamuki na makambo ya sika bolali bolamuki na ba dossier ya sika kolala muka na ya pasi pe mawa na ya mokili mawate na ndenge moko ya somme. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Pouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yebisaka bino Congo na biso ezanga ka ba dossier te, Congo na biso ezanga ka makambo te, Congo na biso ezanga ka ba situation te o. Toye lelo na dossier, toye lelo na situation, toye lelo na circonstance concernant maman na biso Marie Misamo. Ebela bato toyebi combien maman na biso Marie Misamo abandai kokotisa bato na mozindo. Mais kande boyebi depuis 2016 oyo Maman Marie Misamo akufa atika biso esalaka toujours pasi na mitema ya ebele ya bato babiso nyonso. Mais toye kolala tolamuki bandeko na ngana sango ya pasi ya makasi concernant bisika bakunda Maman Marie Misamo. Avant na kokota na dossier wana la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota pinza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yimoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Grace Mbulu na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi bambote nanga na ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Ndekonabiso Valérie Petelo na ndenge moko ya somo. Bande konanga ezo sala pasi ya makasi ezo sala pasi na motema. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe. Kimobali e salakate, pe ezamukie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi. Ba mama e, ona ba problème ya mabota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans. Mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industriel Allemagne pe Angleterre na gavke okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand est Sakabino, batela santé, ce qui est la santé na yote, mutumokote, akotikala, ko la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu, en tant que muntu, koye baka surtout, ndenge nini ya ko la santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, Gavker ayena ba solution ya kitoko, Gavker ayena ba solution ya malamu, concernant surtout makambo ya ko pota. Pona bande kuna biso nyonso o ba otungisa mingi na o etali makambo mabota to sengi na bino bobenga Gavker na Lombangu kuna ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu ezali na ndenge moko ya somo na ndenge moko pe ya guvala. Toye awa na dossier, toye awa na makambo, toye awa na situation ya mama na biso Marie Misamo. Tolanda nanu quelques images na rozonga sima pour na komika ya ko continuer analyse na biso kaka ndenge e sengeli. Tolanda et on se retrouve juste après. Lena Necropole Otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamo. Bayibi mozole mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misamo tala bayibi Lena Necropole Otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamo. Bayibi mozole mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misamo tala bayibi Lena Necropole Otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamo. Bayibi mozole mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misamo tala bayibi Lena Necropole Otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamo. Bayibi mozole mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misamo tala bayibi Lena Necropole Otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamo. Bayibi mozole mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misamo tala bayibi Lena Necropole Otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamo. Bayibi mozole mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misamo tala bayibi Lena Necropole Otala toana Necropola bayibi muzole ya Marie Misamo. Bayibi mozole mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misamo tala bayibi Lena Necropole
le na nécropole otala toa na nécropole bayibi mausolée ya Marie Misambo bayibi mausolée mutu wana batia na cimetière kitambala ya Marie Misambo otala bayibi bayibi. Voilà, de retour na bandi ebele abatoto uti kolanda ebele abatoto uti komona mwa vidéo ka ndenge ezotambola concernant surtout makambo oyo na uti kobetela bino lisolo concernant toujours makambo ya mama na biso Marie Misambo oyo ekomaki kuna na nécropole bandeko na nga kande boyebi avant bakunda mama na biso Marie Misambo batielaki ye bastatut moko oyo ya elongi na ye bandolakisa neti ye moko azosambela batiaki mpe bagidare symbole ya musique la famille ka ndenge biso nyonso toyebi ke azalaki musicienne abandaki surtout koyembela nzambe mais toyaki kolala tolamuki kande boyebi lobi dimanche na bapokwa sango eyaki kokweya ebele ya bato bayaki kozwa sango oyo na tongo nga mpe nayaki kozwa ngo depuis lobi mais temps ya kosala émission na tongo ezalaki te kande boyoka mongongo ezobima makasi te nanza na mosala donc ezaka matière ekoti ifo na beta masolo mbangu eza mwa bongo voilà la famille ezosala pasi na motema ba oyo deja bazalaka balandaka pe rythme Misambo bakokende komona poste oyo rythme Misambo akomi na gouvernement na biso makambo tokomi komona ekomi kosala soni babilo mosusu ifo tolobaka parce que soki biso tokobomba bato ya libanda bakoya koseka biso Congo na biso eza lisusu Congo oyo kala te Congo oyo toyeba kino soki moto ayibi bakangi ye bakolandela dossier na ye Congo na biso ya lelo eza bongo lisusu te Congo na biso ekomi ka Congo moto na moto asala oyo amoni lelo toye komona koluna na Congo na biso na niveau moko très élevé ça m'étonne koya kolala kolamuka chaque jour ezaka na baka que babandi bakotaki na ndako kingandi babomaki oyo na dossier wana nyonso en aucun jour bokotikala komona te keno l'état zolandela ma dossier wana tomona ngo te lelo tokomi komona na Congo na biso mibali bakomi koboma basi na bango basi pe bakomi koboma mibali na bango kande tomonaka na ba pays développés l'état azolandelaka dossier wana te na Congo na biso tolanda biso nyonso ba procès ya bakabakaba bakidnapper oyo babandaki kokidnapaka bato bakanga bango na ndenge moko ya somo mais lelo wana basi babima na bango prison kala bazokontinuaka koopere baopération na bango yango bomona chaque jour il y a toujours bamakambo ya bacommuniqué ya baavis de recherche pourquoi parce que bakabakaba baza libanda basi babimisa bango kala bazokontinue baopération na bango ezosala pasi ya makasi Congo na biso ya kala ezalaki Congo moko soki bakangi bino bongo boke makala wana esili mpona bino mais tellement corruption ekomi ebele na Congo na biso bato bakomi komilinga koleka Congo na biso bandeko na nga yango baresultat policier mosusu bakomi kotravailler na bamiyibi bayebi ke ntango bamiyibi bakokota na ndako ya moto kingandi ekozala mbongo encore na Congo na biso aeza te ke neti toza na bapays développé boza na babanke bato bazosala confiance na babanke baotiaka bambongo na babanke Congo na biso baske banke soki ekwei bakimi bino na mbongo soki banke eziki bo perdre bato ebele babombaka bambongo na babanke te bato ebele babombaka bambongo na bango na bandako omona moto aobomba penza mbongo na ye na ndako siko wana bacriminel bakomi kotalela ye moke omona bango wana bakoteli bato wana bayibi mbongo nyonso na suka bokende koporte plainte bokende na leta alandela dossier wana leta akozala na temps te ya kolandela dossier wana te pourquoi parce que leta la plupart surtout ya bato baotravaillaka na bato wana
makambo moko ya soni c'est du jamais vu soki toke kozonga na nécropole wana n'est-ce pas que garde bazalaka kuna n'est-ce pas qu'il y a des policiers là-bas il y a des soldats là-bas mais mosala na bango eza nini ti bakendaki koyiba bakidari ya mama na biso Marie Misambo ti bayibaki bastati ya mama Marie Misambo plutôt basoda wana bazalaki wapi bagarde wana bazalaki wapi la famille eza na moto na ngapi nza na ekotuna lelo bango wana nyonso bazalaki wapi alors oyo eza kotu babilo mosusu oyo eza nango visible mutu nyonso akoki komona yango siko babilo mosusu oyo bokoki komona te mutu nyonso akoki komona te ekomaka wapi donc wana basi bayiba balongola kutu bibembe bele bilamba balongola bato mosusu na bacercueil ya cher oyo bakenda kokunda bango parce que soki oyo kaka ya komonana na miso bazoyiba que dire bibembe oyo bakendaka kokunda kuna ezosala pasi ya makasi ezosala pe soni imagine image ya boye ezotambola na bapays ebele parce que bato ebele babandolinga mama Marie Misambo ezaka bacongolais te ebele ya bapays babandolanda ye imagine histoire ya boye bokoloba nini Congo na biso ezobebaka matin midi soir Congo na biso ekomi kobeba matin midi soir yango cher compatriote to landela dossier oyo to fongola miso to vivre te ke non parce que nga naza moto kingandi yango wana te toza ba congolais to bunda pona mboka na biso ekende liboso en tout cas courage na Rite Misambo na oyo ekomeli place bakunda mama na yo eloko na osenga na wezaka zala makasi landela pe dossier oyo parce que eza pona mama na yo eza pona image ya mama na yo ekozala toujours malamu. Voilà, bye bye la famille, ciao et à la prochaine.